Oui, bambote na biso, eza bongo wabino la reine Nzinga, mwasi makasi mulie vencedora. Bon, lelo mulie vencedora aye lisusu la lombango nyonso, aye kaka po ete ameka kosolo na baninga na ye. Na nza kaka na conseil kaka oyo nalingi napesa bandeko na ngai, na bandi bino boyebi ke la reine Nzinga ayaka pamba te. Soki bomoni ke la reine Nzinga aye liboso na bino seke likambo penza ezali. Seke likambo ezali, seke likambo oyo ezotungisa moko wa bino collègue na bino la reine Nzinga. La reine Nzinga ye kaka po apesa conseil epa ba collègue nanga oyo tozoleka liboso na media. La reine Nzinga azana conseil akoki kopesa bino. Bandeko na ngai, tango bokoyoka oyo ngali naloba na bino, bofinga te. Po soki bokofinga eza malamu mingi te. En tout cas, kofinga boyebake ba mafinga mususu esalaka bato bien te. Ba mafinga mususu tozofinga na wana ematsaka bato mususu ba tension, au moins ta mususu na problème po mutu nyonso nde tozaka bo tozaka na tension. Tension ya malade ezali, tension pe oya ndenga tozabo biso bato ezali. Yango bandeko nanga kofinga eza pena malamu te. Boyoka eloko nini la reine Nzinga amemeli biso. Boyoka nga oyo bao bakolanda nga ekozala penza esengo mingi. Me ba oyo bakolanda ngai pe te, na ba oyo bakolanda nga bo partager na ba oyo mususu bakomona te, po tala kaka YouTube wana ezali toza tellement ebele, soki okutami na chance bato balandi yo, soki okutami na chance te ekoki kozala kata mususu ba abonné na yo balandi yo. Yango na bofongola matoi boyoka oyo mulie vencedora abombeli bino. Nazoleka awa te kaka po bomona ngai, non. Naso lelo naleki liboso na bino ekoki pe kozala eloko moko Nzambe atouche motema na ngai po ete naleka nasolola na bino. Bandeko na ngai nde bomona nga la reine Nzinga, ngai natalaka ba chaîne nyonso. Ngai ba chaîne nyonso ngai la reine Nzinga natalaka. Surtout soki abozolo ba maloba malamu kati wana bokomona nga na kolanda pe na kokomante. Nga na landa ba chaîne oyo bato bazolo ba malamu na epesa nga pe courage na commenter. Nga naza muntu ya ba polémique te ke kuna nde baswani na muntu kingani ngai na landa te, kuna nde basali ngai bongo te. Ngai bino nyonso oyo bozosala misala bino malamu mingi, ngai la reine Nzinga nalandaka bino. Siko conseil oyo nga nalingi napesa bandeko na ngai, surtout mingi na bandeko na ngai ya basi. Po bandeko ya mibali penza bango baza na bango na makambo oyo te. Biso toza nango mingi. Ba mama na nga, au moins nde toza boye. Toza ba mama mibimba. Toza na bana na bandako na biso. Toza na ba mibali pe. Ba mama babala bazali, ba mama pe o babala te baza na kati ka wana. O babala baza na kati, o pe babala te baza na kati. Me mwasi nyonso aza mwasi, aza pe mwasi o aza mwasi libala. Mwasi nyonso azaka mwasi libala. Ngande na lobaka. Lobake yo moko lobake na vina yo okobala lisusu te. Bandeko na nga basi bino bato bozoleka penza wana, bandeko na ngai. Bino bato bozoleka wana pena liboso. Na mibali na bino bakatsa bandako. Na bana na bino baza wana. Bozoleka liboso ka pona kofinga. Omona pena ezosala nga pasi penza. Ezosala nga pasi likambo omona penza mwasi avandi na ya kiti, mwasi mama pena lokola nga azwi atie na ye pe avandi na ye pe bia bongisi pe esika na ye malamu avandi obandi na yo kofinga okolanda pe bien mona biso mo pe ka tozobimisa na minoko na biso ke toza na bana, toza na mibali, ozomona te ke tozolukisa mibali na biso soni, tozolukisa pe bana na biso soni. Bandeko na ngai oyo eza kaka conseil oyo mulie vencedora amemeli bino. Ngai naza muntu ba polémique te, pe na kotikala kozala na polémique na muntu te, na kotikala kozala problème na muntu te. Po biso ba mulie vencedora ngai na yebisa bino ke la reine Nzinga abundaka na likambo oyo esengeli ke oyo ekobikisa mokili nyonso, oyo ekobikisa penza. Ngai na kotaka likambo te ke oyo buzoba kuna bafingani eza kitoko te. Ndenge toza bote bake Nzambe ndenge asala biso, mutu asala yo bien makasi koleka mutu nyonso azate. Mutu nyonso aza na défaut na ye, mutu nyonso nde toza bo, mutu nyonso, biso nyonso. Yango bandeko na ngai, totika kofinga naka ba défaut abatu, totika na kofinga naka biso na biso, eza pena kitoko te. Nga na ye awa pona kote na mutu te, me na ye kopesa ba ami na nga nyonso, ba collègue na nga nyonso oyo ya YouTube nazo pesa kaka conseil, po ete ngai naza mutu moko na linga komona pena ba biloko oyo ezosala masala te sala nga pasta nazomona biloko wana ba mama na ngai après eloko mona okende na pa ba papa yo mama obala ozana mobile na ndako otie pe kamera na po mobile yebi ke ya kozana site
ayebi pe atalaka yo siko eske bapapa bopesaka basi na bino pena baconseil te ntango omoni ke mwasi akoti polémique moko boye ezanga nango ntina loba na ye alongola video wana obanda siko kolongisa bango bavideo wana mpo eza kitoko te ezosambusa bino ezosopa bino bapapa bino bato bozala bandako omona boza bapapa malamu boza bana bozobokola basi na bino malamu mpo motu nyonso oyo azoleka liboso aza zoba te baso tozoleka biso nyonso na liboso toza bazoba te toza bato mayele me ntango tozoleka wana biso tobungaka nzela bapapa so ntango bozomona basi wana bazobunga nzela bazofingana bango na bango bazofingana eza malamu te bolongolisa bango bavideo wana lobane pena mama longola video so olongoli video te na boyi yo koboya kuta eza nango mosika ekenanga mosika lobana yeka longola video wana soki oboyi mama seko oyokela na yo ngai te ngai ataki mobali na yo longola video wana okomona pe mama kolongola ngo mwasi na yo kolongola video wana bandeko na ngai bapapa bosunga basi na bino na bamedia wana eza kitoko te ezofingisa biso nyonso tozoleka liboso wana ezofingisa biso ntango bapapa bozotika biloko wana yo papa otali video asima olobi na mwasi na yo ke osali malamu répondre yo osali mpenza bien mpenza bien olobi na ye bongo mpo bakosaka na yo mpe te atalaka oza mwasi a valeur bino bato bozobebisa biso bapapa bozobebisa biso so omoni pena ke mwasi azoleka liboso wana bozomona pena ke malamu te azoloba maloba moko ya mabe azofingafinga bapapa botelemelaka likambo oyo botelemela yango mpo eza bien te youtube yango combien eza wana bokomi bomana kaka pamba na bana na bino boya otika bana youtube na bafutaka combien bandeko na ngai combien oyo tozozwa na youtube wana bino boyebi ke toza basi makasi basi oyo baza na afrique partout toza basi makasi lelo monde échange tokoma kosala biso nyonso biso tozoleka liboso ya biso nyonso tokendaka bamisala tosalaka moko teke eza wana kaka po aliaka kaka youtube mbonga youtube eza utu combien mbongo tozoka na misala na biso eza ebele koleka bambonga ba youtube wana combien oyo bokuboma na wana combien bamonanga conseil na kopesa bino bosala kaka misala na bino tosala misala na biso ekozala malamu mingi bamama na nga oyo eza conseil nazopesa bino oyo akolanda ngai antuka akoswana na nzambe nazoyebisa bino oyo akolanda nga akoswana na nzambe mpo namoni yango mpena trop c'est trop ezosala nga pasi bandeko na nga ezosala nga mpenza bien te bozwa bavideo na nga oyo bopartage yango na bato oyo bazosala biloko wana eza bien te tokobomana mpo na youtube te youtube yango ndenge eza wana eza mpona motu nyonso oyo asepeleki alobi ke nafongola youtube na nga na banopesa baconseil bozala bino porte ya kofongwama porte eza ya kofongwama mpona motu nyonso oyo asepelike apesa baconseil motu nyonso asepelike oyo azolamba kitoko oyo azokanga suki kitoko félicitation bandeko na nga bolekaka wana po ete toza mpe na mposa toyekola babiloko ebele batala motu nyonso aza na tala na ye ya bien tala nyonso oza nango lakisa yango pa bato soki mpe ozana na youtube te ekosala nango mpe eloko te na nzinga na bino kaka ozokanga bino kaka bato suki ozomwa mike na yo feti mpe olambaka kitoko okelambia no moto soki olingi nomona na yo awa na bakamera boye te ngai nakoprefere kutu bato bomonana na bino te mpona komona exe wana ezokomisa bato lokola maboma bato bakomi kaka ntango nyonso koyinana ntango nyonso kofingana ntango nyonso barando eza kitoko te bandeko na ngai oyo eza conseil nazopesa pa bandeko na ngai nyonso oyo ya youtube so bayoutubeur donc nayebi te bayoutube kaka biso nyonso eza ka conseil la reine ntinga azopesa oyo pena aza na mato ya koyoka ayoka oyo pe aza na mato ya koyoka te ekozala pe pasi mingi talaka na tie kamera bona maboko ezalinga pasi nasepeli kotelema naloba po ete boyoka nga bandeko na ngai eza conseil moninga na bino azopesa bino oyo pena aza na mato ya koyoka yoka po youtube oyo bandeko na ngai bato mosusu bakobomana kuna na kati likoloka soki mpe ya 70 euro tokomi koyoka bokoya kobomana bino pamba ta kutu 1000 euro molimo wa mutu eza penza molimo wa mutu okoki kolongola yango te potango longoli molimo wa mutu eza mabe me na niveau ya koswana ntango nyonso koswana ntango nyonso baproblème eza kitoko te bami na ngai to changer donc vie privée na biso kutu toza na biso kutu bien koleka okendaka no mosala mbongo na yo wana okosala yango mpe eloko mpe ya bien na bamboka kuna bambongo oyo tozwaka na biso ya misala okosala makambo na bien likolo kaka ya 70 wana yango tokomibomana na biso bandeko na ngai eza pena kitoko te bandeko na ngai to changer ekozala malamu bapolémiki oyo soki omoni moto ayeli yo polémiki
kima yango papa mama na nga papa na nga toza na bana na biso toza na bafamille na biso babiloko bokota kota yango te po satan aza partout yo oya okota makambo ba YouTube likolo ba mbongo ezaka nango tina oya okufa na yo kaka pamba kaka obebisi pe otiki bana yo na pasi bandeko na nga pasi na bandeko na nga mibali eza pena kitoko te oyo eza conseil la reine Nzinga amemeli bino oyo aza na mato ya koyoka ekosala ye bien mais oyo pena aza na mato ya koyoka te eza pasi mingi bandeko na ngai to fongola matoi to yoka molie vencedora oyo alinga yebisa bino. Bon, na bandi na sukisi na ngai boye o ezalaki ka conseil na memelaki bino totika ba vie wana toza mikolo toza na bana eza soni tango nyonso balobaki boye nayoka yango pe teke pa bato misusu kaka biso tango nyonso balobaki boye tango nyonso bafingi kingani kute koma tango mosusu moto asali video omona titre eza wana bafingi ya kutu boye kaka kofinga non tiape titre na yo pendake na ya malamu pe oyo pe tango moto amoni pe titre pe asepeli nalanda nano lisolo oyo mwana mwasi oyo azoloba makambo nini yango oyo ya bien eza pe malamu mingi bandeko na ngai bolimbisaka maboko esalinga deja pasi mpo nasimbi kamera na maboko esengaki kaka naloba boye mpo ekisa kotia kamera ovandisa yango wana ozoloba ta mosusu yango bato bayokaka te tika te osalaka boye moko peke liboko elembi ochange bozomona mpo boyeba pena ke eza eloko mo bozosala wana eza pena bien te bandeko na ngai ya basi surtout bandeko na ngai ya basi soki omoni moto afingi yo tika ye kofinga ekomama na ombiso lelongi te tika afingi mpona mokili oyo toza de sorta bato ya nzambe bazali bato ya sata bazali soki omoni ke moto azofinga yo kipe na oye te tika ye moko kobaye na ye kaka eza teke ofandi obandi ofinga naleki yo na kingandi naza boye nzambe bon nalingi naloba maloba mingi te oyo kaka koyoka yoki bon vie alphamies oyo eza bongo la reine Nzinga aza akanda te aleki kaka mpo apesaka conseil yebisa sœur na biso Françoise ke la reine Nzinga alingi ye mingi aza na kanda te yebisa pe sœur na biso Rebeka mama mapasa na salon se Rebeka mama mapasa mwasi taille ye kutande basala ye penza donc top modèle mais aza na ye calme top modèle aza na ye calme